papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga kwanya Amange wa mokosa Kelima Boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Akusana kwanza muna wa mamange wa Tuninga décor azawa piboé. Ah, décor azwami na site kitoko. Oh, tobengi Toronto City VIP de Maluku. Eza espace pona yo, pona nga, pona ndeko nyonso ozala na projet à vie. Toronto City VIP, yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom makambo teli réseau bosana tozali nzinga ya quartier ya investisseur tu comprends ah Toronto City VIP de Maluku pembe na mai mpepe moko naturel wana poto ba diaspora nyonso olingo s'investir na mboka na yo Toronto City VIP de Maluku et pesa to ezo teka ba espace kitoko kolongwa place d'Azar tiomo na presse to pasola nzela Toronto City VIP de Maluku et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique to pe otonga villa na yo ah papa benga papa Willy na numéro oyo ta numéro do tcheni bino benga Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même des travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le Société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en dessous aussi, a un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Soba Mesana Kolanda, Irene Masiandoki TV, identité ya Bunde, soye la Rabino, Kaka Masola Solo, Pesta la Bino, Babia Makasi, Nabanda Kunabino, partout bozali nenge na lobaka nzamba lola, apambola bino po na patience, na fidélité, na confiance, nenge bozelaka Masolo ya Irene Masiandoki, et ça la ka vraiment bien Makasi. Yango te ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde. Ba onan ba s'abonner te. Na site yo Irene Masiandoki TV, bo s'abonner et ça la ka vraiment bien makasi. Ba oh déjà bo s'abonner, bo partageaka. Oh maman bino balobe beteli Pro Max ngana yaka boy. To pesa merci na bandeko ba so soutenir biso partout. Ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty, la patronne moi ça leki mibali na mbango ya Dorte, Achille kapesa respect na moi ça mebla vende ndaku na verchache ya kosamba ezate. Là na rappela kaka ba diaspora olingo kende Congo Kinshasa ko hésiter te. Ozoluka appartement loué na priya bien benga Betty la patronne tango ko benga tuna epe naza na besoin de transport azape na bakara kano na Kinshasa balua kakaka. Voilà, merci beaucoup na mwasi ya pembe meta la brésilienne na kati ya Birmingham me balobi ya vienanga Jansi Bolanga ya kosamba ezate tozo kende bongo na porte-parole na biso ya mayele Anastasie Vita mwana bata papa Vita motema ya papa Trésor Chou balobi porte-parole na biso ya mayele umela na kati ya Stuttgart boko miselanga bambote na vienanga maître Mako
Makonda. Mon vieux, balobi maître Makonda na kati ya Bundesi umela tokendaka bongo na titi Gracia Bundesi banque. Merci na Fifi Tomo la japonaise maman na Erastine na kati ya Bundesi tobosa na te kaka na Bundesi vie nanga mobange na shipping Poshan Andel na kati ya Colonne babi via kanga masolo olingo tinda carton na Kongo Kinshasa tope na Angola ko hésiter te benga number 1 babi via Bundesi eloka mutute ato tindi diama epa ya Poshan Andel mobange na shipping ekomaka babi vie unique na jarnae ya kosamba ezate benga Poshan Andel mobange na shipping na plus 49 152 0251 77 31 na suka okozoe moko number 1 Poshan Andel mobange na shipping. Voilà bamouré zinyoso nazo rappeler kaka bana poto partout bozali olingo tsombela bandeko biloko kolia na Kinshasa lokola soso loso saki ya fufu masango semoule miliki tout balobi solution ezali Eden marché na kati ya Londres au futi mbongo awa bake ko livrer biloko epa na bino. Oh biso na commune na biso transport ezala mobulu te Eden marché kendaka partout bobenga nga boza numéro ya Eden marché na kati ya Londres akoye biso nde nyoko tiele mbongo awa okomande biloko lala na opongi bandeko no bakobenga yo o makayabu o Thompson nyonso ezali epa ya Eden marché balobi umela lato rappeler batuke mama Irene apakoli poudre nini poudre na tiena elongi nanga eza poudre ya mama Cornelia Lutadila na kati ya Allemagne bandeko boyebi mwasi moko pembe wa tekelaka bino gamme te métis balobi Grass Light ye wana pe kaka boutique Rehoboth kolata kitoko yenda pesi poudre na sela ngo pibe soki se pe na poudre o aza nango na prix ya bien na bata mwindu na bata pembe bobenga Cornelia Lutadila na kati ya Bundesi na plus 49 176 21 99 49 42 na suka okozoye moko balobi boutique Rehoboth kolata kitoko Grass Light cosmétique bongisa lo poste ça la rabiso bien makasi. Voilà, merci beaucoup pour la patience na fidélité na bandeko nyonso to bosente ko pesa babizou na mwasi kitoko petai mami la plus belle Bea Zakari Tulomba balobi bazua bia ya kati umela bamouré nyonso wana bozolo ba mama irana nga beta lisolo mwasi atena sima seka nga beta lisolo na ete nazola kisabino mwasi na tena sima ya kitoko respect na ba femme forte ndenge na ebisaka bino ena de plus ba fetaka ezali anniversaire ya Béatrice Lokilo oyo boyokaka yeyo donc Béatrice Lokilo lelo kozala wana ti lisolo kosi lelo tala mama Irene na lisolo o jeter moi coup d'œil na mwasi kitoko mwasi ya batu ya monsieur fils Lokilo respect na couple oyo ya kosamba ezate ena de plus ba fetaka joyeux anniversaire à ma sœur chérie na lingake mingi mami I love you Béatrice Lokilo joyeux anniversaire biso to lobaka na allemand alles gut zum Geburtstag bino na anglais esambwa eloba maratro ya na lingana na lobango na lingala mbotama elamu mama nzamba pambola yo abakisela yo oumela plus de 120 ans ozwa ba kokolo kokoke bolamu eleki ebele umela joyeux anniversaire ma chérie nzambalola apambola yo nayembela yo à pleine mission zum Geburtstag viel Glück joyeux anniversaire ma chérie nzambalola apambola yo ena de plus ba fetaka yo mutoningo fete anniversaire na yo olingi photo no batiango na misonde batie Béatrice Lokilo boye ko bandane bandeliti na suka benga mama Irani basololaka Béatrice Lokilo umela na kati ya Londres baziwa pi mwasi lokola yo ya mayele nzamba pambola ba pesa o vie na biso fils Lokilo respect na papa babi tokenda bon vie bimi sa mère et ça la moi bien Béatrice Lokilo joyeux anniversaire tozana yo lelo ezambota manotika na tina obeta lisolo tala mama Irene o tala mwasi kitoko Béatrice Lokilo ziteni africaine mais propre na ngoto OK bongo. Voilà, merci beaucoup pour la patience et la fidélité Béatrice Lokilo landa lisolo zala wana joyeux anniversaire to solo la kaka lisolo meme bino lo bande konanga euti France. Partagez, s'abonner et ça la bien na Irene Masiendo qui TV biso ebe telekendara bongo o ebe teli Pro Max tozo seka tozo lancer puis tozo bossa na te ko yebisa batuke Jésus-Christ revient bientôt mwana na moto azozonga lisona memeli bino ezali ndeko moko ya mobali mutapesi nga lisolo aza na France kombona ezali papa José
na sitaka bano ya bafamille ya bato te mpo na respect ndenge nalobaka no ya famille ezalaka ya mutu moko te omona papa moko apesa bana na mibali kombo bana babali bazobota oyo ya mibali bamemaka kombo biso nde ya basi kombo ekatana mpo bazwaka bakombo mingi ya bapapa na bango yango respect na bakombo ya bafamille ya bato tant tozobeta masolo loba ata José opesa référence ya mboka tovanda mpo épargner mpe famille esalaka bien ezeloko communauté ezolela mingi bafamille ezosambwa mais tozobeta lisolo ya ndeko na biso mobali ayelinga aza na France mama Irene beta lisolo kombo nanga ezali José naza na kati ya France mama Irene banda na ye France nazosala 11 ans na kati ya France naza mpoma mukanda ezalaki te nazwaki fille moko tosite non na ye aza mama ya mwana nanga nabota na ye mwana moko mama Irene tozalaki bien na fille wana nga mpe naza garçon mo nazalaki fainéant te bien que kozanga mukanda na bande pe ko débrouiller kozwa ba mikanda batunde ezaka ba réalité poto ko beta mo bakayu po sala pe moi bien na bokola pe mwana nanga mama Irene mwasi nanga zaki na mukanda problème ni nakuta mwasi nanga mukanda ba pesa epa ya mobali po apesa nga ezalaki vraiment problème mama Irene nakuta mwasi nanga bota déjà mwana na ye moko liboso nga na botisi mwana ya mibale mama Irene na déclaré mwana mwasi alobi ekosimba te raison pesaka nga mukanda bapesa epa ya mobali mukanda eza na kopesa mutu mukanda te mama Irene mena début alobaki nanga kaza na mukanda ba français ekokoma kaza na mukanda 10 ans mama Irene nga nayelaki mukanda te azalaki copine bien ke nazanga mukanda mais tanga azwaki zemi na memaki bolingo nzamba maso ndenge akomemela biso mama Irene mais oh na bande komona na ndako ya mwana mwasi wana mama Irene lifelo kutu bien mwasi soki abimi atiki mwana nanga na mwana ne ya mobali oyo nakute na maboko nakute mwana azalaki na age ya 7 ans ngam na boko li mwana parce que tovai na fille wana 5 ans ndako moko lelo mwana azosala 12 ans nde tosola boye mama Irene mwasi oso bandi ko maltraite nga tikeli nga bana na yanga ya moke ya bebe wana azalaki na moke oyo yanga na oya ye mama Irene soki akei soki abimi kaka ni porte mban telefone na mwasi ekangani mama Irene ato bengi mutema parce tanga koya akopesa explication oyo ye akoloba soko meko discute oka mobala koyebiso soko olingi te bima kende na mama Irene nazalaki na position faiblesse eska kola na France bandeko baza mpo ma séjour bayebi pasi ya kotia mutu na France mama Irene nalala na ba 115 na souffra na mukanda te mutu na ndosala na mukanda mère to beba na makama mbongo na sala asute zwaki nga tana osala te tango na longo si musele komaki vraiment souffrance mama Irene mwasi akoma mwasi nanga so tokomika na tango mbetu bolimbisanga nda akoma mwasi nanga soki pe mikolo wana la muki malamu soki pa la muki mabe akopia pete mama Irene soki pa la muki malamu akolamba soki pa la muki malamu ta osala bana bapati na kolia bapati mama Irene asupportaka tozova na mwasi akomisenga lokola papier ya mwana pesa conseil na basi ya poto bandeko na nga soki mobala azosala te eza fin du monde te aza mutu nyonso na vie ezalaka na betape ezalaka ata yo moko na vie mona ata mozo simbasimba mo piake ekoti mo sante bien eza logique mokili etambola mama Irene azalaki vraiment humilié pa mwasi wana azalaki na respecté eloko ni ekomelinga mpona bengo beta lisolo mama Irene ezalaki na 2020 bolanda lisolo très bien mama Irene na 2020 nalotaka bandoto mo ya bien te mais na melaka bandoto andenge za tant komi na fin nango po tokota 2021 ndoto nalotaka eyaki kokokisama na fin nango mama Irene mwasi nanga asolaka na ex na ye ex naza papa ya bana mwana ne wana kuta te ex ne mususu ex wana zaka na Congo bolanda lisolo wana na epoto te ex wana akaskadaki banzela akomaki soki na Brésil azoyebisa mwasi ka parti ya Brésil azonga kende Canada mwasi azoyebisa eke akende Canada ta patiente a parti ya Brésil akolukile solution akomane na France basala love na bango ya bala na ye te aza na ye libre mobala pesele mbongo azate ana bana ne mibale aboti na batata mibale même itato ayosoka mkopene ex ne même itato ya suka pe abala na ingate mere meto zalaka na ye ndako moko bana nzambe bolanda lisolo boko comprendre pourquoi tu ekobeta lisolo mama Irene akanga mwasi na ba message ya bolingo ya audio ya kokoma mama Irene ba message ya façon nyonso mama Irene nakomaki na suka tellement suki se mama Irene na beta ki mwasi wana mkosu na kati ya ndako na ye ndinga ndeko linga ndako ne mingi
abengeli nga police. Mama Irène sans pitié ayebi ke naza na mukanda te. Mama Irène nena kima mbila azwanga. Mama Irène histoire vraie. Na fin 2020 potokota 2021. Na décembre Mama Irène etikaki na 4 jours potokota to fêter Noël na bosa na ati. Mbila songa kindanga na garde à vue. Ces jours mukanda malongi ezate. Mama Irène nga na France déjà makambe beba elala. Mama Irène tant mbila ekanginga na lala na garde à vue. Mama Irène na vanda na tuna nzambe na sala mwana mwasi o nini. Tant to bandaki boningo azaki na respect na nga bien ke nazaki na mukanda te, mais zai ko beta quand même kayu na mukanda bato. Tant mamba mukanda na to pote na mutana kayu penze zate Mama Irène bien ke na kata rasuki na debriaka. Mais moi ça monenga pa na comme lokola Mama Irène moi sona très impoli moko Mama Irène o nzimate. C'est na ebiso basi ba finga rabaza moi nanga za do na ebite na ote vraiment na comme comme tout na binzambe moi so ne bandela zaki boete. Mais nga na konta na vie na nga na bota bana na nga na mwasi kaka moko mama ya bana na nga ya vie. Mais na moni ezo simba te mama ya temps na komi pas police conscience eye. Na bi cette fois-ci ceux ba refoulenga to boyani ka libela ceux ba rotika nga aroza su mwasi ya vie na nga te parce que na lembi trop c'est trop. Bana nzambe bolanda lisola Mama Irène. Bon partage à Kamasola, Mama Irène, to beta Kamasola solo, biso to beta Kobergine te. Tant na le baka Jésus-Christ revient bientôt, moi na moto azozonga. Mokili ezana makambo bele bande ko na Mama Irène na boselo ka to ite na lati on pena bo to ina mo rezo soir. On a lati on manko. Bon partage à Kamasola, Mama Irène. Ba histoire ezali vrai, biso c'est la ka proverbe 19:20. Et ko sunga yo na na suite ya vie. Mwana mobali wa lali na garde à vue Mama Irène lobi nango na ebaka na betaka ezaka dimanche lundi na tongo Mama Irène fe ba 11h ba benginga mwasi mtoto nanga lobi adresse na suka na France ezalaka wapi Mama Irène na pesi adresse a suka o leta ebila kinga pona vanda pa mwasi wa leta ebiti alobi mais comment ça na identité te ebisi na nexi na peka mais ça c'est passeport na yo. Luka metelo séjour na yo. Pourquoi ça na séjour na oni ko ça mikanda te pour nini? Mama Irène na sutuki. Madame bi ozo comprendre na zo banga c'est non comprendre ta bi. Oh. Mais ça fait 3 ans. Oza na séjour na mboka o ba peso mukanda. Mais comment ça na identité ngona maboko te ozo tambola bo identité papier la tsebiso eza lo côté. Kozonga suna nda kwa mwasi te soko beti to kango ozo bima okende ko landa ba lettre na yo esika batuna adresse ya suka wana ba pesa déjà mukanda na France bande ko nanga histoire vraie mwana mbali papa José aza na France bolanda disolo très bien Mama Irène na toka nazoyoka français wana malamu on dirait français zo lekanga na matoi Mama Irène nazo mukanda na mboka o na yebate Tanyos nazo souffrir na otiko zo mukanda presque 3 ans nga nazo séjour. L'état koma na adresse tout na France batinda mikanda na adresse wa kala. Nga na suta adresse na mikanda malonga kuna ezalaka te. Na sala ba recours nazo ba avocat simba te na tika. Alobi na nga soko za na avocat kende ko contacter avocat na yo. Mama Irène ba liberanga lundi na 17h histoire vraie. Tant ba libéré Mama Irène na kepa master mon expliquer master moi sabi oh mon frère t'as qu'avocat Mama Irène nazana mbongo te mobimba nanga 45 € na ne lokote na osate na galérer na poto Mama Irène na lala na ndako master wana epé célibataire ala lisanga na chambre na ye to benga avocat tozo rendez-vous to kenda avocat senginga 750 €. Mama Irène muninga wana mutaporta garant célibataire ko edenga Mama Irène muninga edanga tina suka Mama Irène mwasi azobenge pa muninga na yaka kozwa biloko no tiki awa ezo tianda ku désordre yaka kozwa biloko na yo Mama Irène
camarade nanga lobi eza biloko na yo il faut tokendanga okende kozwa nayebisi mbila be na kobangonda ah mas tozobanga bepwani wana na séjour na mboko ata na osimbi na maboko te toke kozwanga bina mera na boya na bina okende te tim kono simba séjour nanga na maboko mbila lobaki nanga na kende te vomie yo kende ozwelanga biloko master benga mwasi akenda mama yana mwasi mankana master nanga me master zwa biloko même ayelanga mo biloko nanga mike mera na vanda pa master wana eloko na bengi po na yebisa bana na nzambe mwasi nyonso te na vie aza mwasi bonheur po na yo eza na mwasi miso ebe na vie vile ko tikalaka jamais kobonga bolo ba papa bolanda lisolo très bien eza na mwasi miso ebe na vie ko sala effort te nzamba zo pambola bino eza na basi miso bazaka étoile ya munene ye femme ma mobile ko etala mukiye bakende bangelisa mukili eza mbe miso bazaka betola minene basi baza betola mike mobile azomema neti Béatrice Lokile étoile la munene nozo mone bongo dit amen joyeux anniversaire ma chérie tozana yo monsieur fils Lokile apambola nzambe pona mwasi na ye nzamba pesa sagesse olinga kokumba na Londres bala kisoko mima iye musala na yangwana confirmé mwasi mayele ana komikitisa respect boboto koleka kolo boboto Béatrice Lokile mwasi mapamboli na okosa bino te vient nanga fils Lokile atatola ke c'est lui qui trouve une femme ta bonheur yeyo Béatrice Lokile umela nzamba bomba yo bana na nzambe boyoka lisolo mwana mwasi na ebika ke mobali azanga mukanda mobala ngo paza mutabiloba loba te maman Irène chose grave moi ça aussi quoi apprendre kaka 2 mois passés que mobali azwa mukanda maman Irène menace moi so azo menacer nga na pesa mbonga mwana maman nazo bunda partout 2 mois ka to buni déjà 3 fois ne kara 2 mois maman Irène partout na nzela nanga komi ko luka nga ya ko luka baby c'est na komi ko sa maman Irène na hotel melanga na gare na bana ne mi balé maman Irène était sur les enfula pesa basi ya poto conseil. Pourquoi tu lingara bonheur à mi balité bazobo biso bana? Et loko basa poto babosa na komoni mo bali na yo papa bana na yo atase bokabwani ko souhaiter la ke mabeti. Lobaka za na mobala mabe poso ka ke na via bonga zimbonga osunga bana na ye. Ndenge moko pe na bino mibali. Mibali mingi so aboyi basi suele bangeza ka mwaso na balate. Akutuka. Abeba. Aza na via désordre pour que ko funde na leta baboto le bana. Mais bon ça me la que maman bana na ngai ne to boyani boyaza quand même malamu santé bien pour aboko la bana wana malamu ce qui mi balé ba yokanité ba kotambola nzela mon côté lo que lekitika ezate ndeko na biso papa José mamera ni banana tiki mwana mwasi wana nzamba pambolinga na zu mukanda nzamba suinga na zu musala mera na uti kozwana ndaku mama Irène na France vina ngezo kende bien mais problème ezaka ka mwana mwasi ba menace na ba para na ye na ba leki ne mere ko finga ngelo na sali na yebite ya wana pesa conseil na basi ya poto tina teza na tina nazalaki milie na katanda kune na zanga mukanda quelque part malheur ezalaka bon asali ekobo na ye na kangena ba message ya mabe ya mibali mama ira na beti ye mbile eko kange eske ba kanga na ke ko découvrir que nazaka na mukanda bota nzambe nenga me maravia ba tanenga me mi via papa José bo sosolango yango na ebisaka bino bandeko nanga séparation nyonso na vie balelela yango te na okosa bino te oui okosa na mobali okope fiancé bozala ba projet ya mariage mama soki esimbi te lukelo na nzambe tuna e pourquoi basi mingi bazo comprendre te na vie oza mwasi ya mutu dikumbala kesa la bêtise bale kufi ozokanga maka bozongana peut-être que liwa moko ezalaki liboso no nzamba épargner yo séparation yo sauté na mokili balelela kango ezana biloko msunzamba bi oh mwana nanga fona épargner fa longwa pembe na muto yo nzamba accepter malgré tout bolingo bozalaki nango papa José linge mwasi makasi mère na komo linge na faiblesse esika kolala te saki na linge makasi malgré tout qu'impolitesse nae nazotala za mama mwana nanga mama Irène azape mwasi mabete to vanda mais moi ça ndeko comprendre te mama Irène lelo toza awa ngana zumu kanda na komi mobali pona mwana mwasi wana mais nzamba convaincre ngate ke na zonga na mama Irène oti musika
tala na ta muke na mama na ye na baleki ne kofinga nga mama renza famille ya okende kokota te yango wana pesa conseil na basi mingi na poto bazotula baza kitoko makasi tai pe bien mabala eza te pona nini comportement eza mabe nayebisaka bamama soki libala ezalaki mpona basi ya kitoko mbele bavrai chéri na vitrine bazalaka te oui libala kitoko physiquement ekontaka na okosa bino te mais bizaleli ekontaka plus oui boloba te ke kitoko mwasi eza intérieur eza te oh mwasi balinaki mpona kitoko te ntango otia mwasi litoyo omona bizaleli ne tozalenda na aspect physique tozala logique oui mwasi oza na mwa aspect mais bizaleli eleka aspect na ebele na bolamu toke ebongo po basi mingi omwa mpe na ndako faux chéri omituna mobali kitoko boye ta elance ta avantageux mpona ni mobali akangama mwa mwasi o ndeko nanga mama bana ye me odenda wana na bakitoko na omona ke lo te pourquoi ayebi ke oyo aza bénédiction mpona ngai yango membe biso bazalaka fidèle na bolingo na bango bapapo bavie fidèle nzambe olapambola bino nayebisaka basi nyonso boza na mibali bakombo bavie fidèle na ndako lokola bamama tazi vite ya papa trésor chou toke bongo lokola vie nanga fils lokilo ya Béatrice lokilo mbotama elamu yo to wana otina suka lokola bamesachil kapesa oyo abeti la patronne lokola papa na biso euno oyo bibishe mwanzambi euno en direct de 001 bavie fidèle ndenge bolingaka basi na bino borespectaka bango bongo na okosa bino te botikalaka bongo sko bino basi wana soki papa lobi lambelanga fufu ate oti mosa oza fatigue Béatrice lamba fufu na makolo soki maboko eza ya kolemba na makolo lamba fufu baza mibala opimela bilo te po basi mingi baza na mabala lelo to mibali mingi baa na mabala baosouffrir omona couple moko boye ko omona banka na nzela makambo elekaka na ndako na bango oyebi te yango bakolo babaka biloko eswaka na ndaka bato yo oyebi yango te poza mopai omonaka ndako na moi na butu ntango bapese na bango bapese batambola mingi na butu omo bakangami liboka esika mo na butu bato baza bapese bakomi yango wana soko oza mpe na bapese koyese te mibengela papa Patrick aza na France mpi beeleke mpa na biso babomelo bapese babintiekwa na chambre ya bana mpo na poto mpe nzoka bintieko ezalaka eelekela yango wana salita modele nini solution chez joma mpi beeleke mpa na biso na prie bien bapese bintiekwa même na barestaurant na basale de fête frère Patrick azoboma ngo ya boma nyonso atiki eloko te numero eza mpa na biso mpi bipe ezoleke mpa na biso bamama toyeba korespecte mibali oui libala ezalaka mpona mbongo te eza mpona mokanda te mokanda na poto ezalaka papier basi mingi so bapesa mibali mikanda ekoma ekamika napesa mokanda na ndeko nanga ntango opesaka ye mokanda ozalaka na nationalité ntango ezwa mokanda ozongaka na 10 ans te otikalaka na nationalité mpo monake mokanda akonda te oui so oza ya nationalité ya topesi mutu mokanda yo okita te ozalaka na nationalité na yo eza papier ekomaka mabe mpona nini kote ya mibali mingi tobandaka bango na pasi bandeko nanga soki bazwi binema liboso ezalaka biso yango biso basi tokoma mwa traumatize na okosa bino te mibali mingi oyo basi baeda na vie basi wana bakolandanga bafuta bango kaka bambala suka bamerci bapesa na mbwa basi basala misala punda misala cheval omona olanda mobali azalaki na mokanda te eloko te opesi ye mokanda azwi mosala asombi mutuka abendi bote azwi pena vie akomi pena stable posé mama enemi ya liboso ekozala yo omona yo yama ntsanga wana siko bayama ntsanga moto omoni mpasi na libala boluki mbongo na mobali to mobali akozwa akeluka joli linda yo tikali yama ntsanga moto akolela oui balukeli olinda yango nalobaka basi mingi bazoduma na bandaka mabala soko tali bomenga mobali wana yeza fondation te yeza ke élévation pamba po fondation na élévation fondation moto ekota ya mbongo mingi na okosa bino te basi oyo babunda mibali bafemme forte lelo mibali badeseva bango courage nzambe alola otika bino te kobanda na mobali na 0 bwana eloko te bwandi kobundana boya poto bozanga mukanda bino mbale bolala na bacontener boboka bangunda bolala na babato na Allemagne bosufra na mobali nzamba asungi bape bino mukanda bozwi misala bokomi kosala papa zwi mbongo alobi ake kongo ake kobala mwasi mosusu tala ya mantisanga ndenge atikali bakezwele linda babimiseli ye joli
yango nalingaka mwasi na mobali so banda na pasi nzambe apesa bino kimia ntango bozwi bomengo boliango bino mibale paske bobandango na pasi basi mingi surtout na poto lo bakoma koduma na bavoiture ya mibali na bandako bazomizwa bazala bempoli omona azobanga mwasi ya liboso te mazobosana ke bomengo wana moto amonelango pasi na fondation yeyo ntango mobali azwi mbongo mpe mibali bakongole bazala na bonbongo mibali bakongole soki azwi mbongo basi mabanga eyebana nango mibali bakongole wi ntango boza na pasi bolingo fu ntango azwi mibali bakongole mbongo na bango boremaka te mibali bakongole mingi ata bongi oka sukasuka akwei bakenda mulai te baide na bango ezaka limite oyo nakomoteka nanga bakare na Kinshasa nasombi terrain nakomotonga akosala compagnie alobi ekwei mpo na nini obandi na baprojet oza limité mpo ekobo ekoleka baprojet na ebele oke liboso ndeni tobanda oyo na pasi nazalaka kitoko ntango ozwi mbongo nakomi munene fo tai naloko atanga wi soki ezwa mwasi oyo aleki nga na tai me nga si naboti bana 4-5 mwasi ozwi nga naboti te bota batala mingi babetaka tolo babota bana molo bakutuka tomona bango na bareseau sociaux ka mwana moko esi okutuki bongo eske okoma na 5-6 loko abiso oza ndeni yango respect na bafemme forte bamwasi bobota bana 4-5 bogarda bataille respect Béatrice Lokilo respect ya Béa Zakari Kamata yango na tazi vita yaka babeti la patronne bozala bongo mwasi oyo abota nde vrai chéri ye wana na okosa bino te po mwasi oyo abota nanu te azana tala tolo bonge ka botela tola munene kweya kasi tina mipende ti mabe makasi mibali botimba omoni biso basi to tula poto abe mpoli to abateti to ebi ko négliger ba bénédiction so mobali o papa José azaki bénédiction pour na mwasi selon témoignage ya bisolo ya papa José na camarade nae lelo mwana mwasi na France akomi ko souffrir na tamukie papa José atiki combien de batu baleki déjà to tangi kombo noté. Mais au moins que batnos bazoleka wana bazaka ba marié baka batu ke so benga na 22 ans ya mbate meroza la tala niveau punition il faut benga suka ba 17 bolingono bakatela ba air mozana bolingono moko benga air nyoso lingi ndeko na batela bolingono na sundi yo kaka ko néglige bolingono te oui batela ngo makasi ebi mwasi ko so mobali ke benga nga suka 23h ndeko na nga oyoka sentiment ko ngo mbali na mino obenga te pokuna kolo place azali obenga ndeni okuta telefone bakanga e vibrer lela kutute ba yambo kutute babi mwana mwasi ma papa José ta tangi déjà mibali na tamu ke ka otobeti so mibali si baleki wana mais mingi baleki wana bazaka ba marié mibala batu akomo lukazongi la papa José komi trop tard ngo papa José benga menga ninge komi trop tard yo pesa conseil na basi ya poto yango nazebisa bandeko na nga ya basi mospa boza hypocrite ezana on pe mabeti surtout pas mobali na yo hypocrisie okosa mobali tete mais yakomi lakisa pe kozara moi timide moi bébé ça la pe bien pas mobali basi ya poto pe trop kotimba to timba trop wana mobali baza to moi boti otimba koleka vie moi c'est atela timba. Moi, ça rose à bimata mibali 50. Aïe, samba la bimara na 5. Air cop now. Oui, elle est passée. Moi, pendant ça, on ben na yuma ba jo nga na sala on a mibala batu mais o melani bika papa o sala bonté. Nga on ka moi. Mais moi c'est comme ma yuma na bolingo. Ko biso ba se apoto to timba plus que ko timba. To yeba mingi. O finga mobali na kite to la sepena komino uta ndeti mo kuluna te kito o mingi te. To tia na si. Toke kabongo et bête li pro max to comme na na suka papa José kopé sa conseil na basi et puis ko tali sabatuke séparation nyoso na vie balelela ngote tant bakanga ki alela ki amona komi na suka mazone si na makomi alobi bible besika maela mwana monte suki ya ye bandi po mwana nde bakangi ngaboy déjà ndenge na ebi dossier nanga keba pe na komo na mboka après combien d'années na vanda en France à sans doute nzoka sina zomera na mitu na simbion na maboko quelque part na benga ngo témoignage côté mso eza di solo mais mingi conseil na basi o ba manka kamibali ceux qui tozala ki binyende na zumu kanda nga na vana moi na maltraitanga pas possible là moi ça ozongela te mais là on a pamboli nzambe ndeka na lobby malheur mso ya rapé na bénédiction mutu mso za po apambola na vie akata bazamba na bisobe ye bénédiction ya kana bitumba ta mombala ke tina garde à vie est-ce que ko comprendre que azala kana mukanda
basi ya poto tomeka kopesa mibali respect wike mibali on baza ba impoli pe ka lwa biso mibali on baza ba teti mingi peso ba ene na pasi soki bazwi ba elaka na bango pete mais topesa quand même respect na mibali ba boti na biso ba mona ka banzoto na biso quand même moi respect ça la bien makasi nzamba pambola bino pona patience na fidélité na confiance ndenge bozela ka masolo ya Irene Masiendoki identité ya bundes o maman bino babe beteli promax epesa zuate tokutani mbala sima ndenge kaka nazo ebisa bino to bandaki so na biso na Béatrice Lokilo babi motema vie na biso fils Lokilo tozo sukisa na parce qu'elle le ezali mukolo na ye abotama balobi merci na maman oya bota Béatrice Lokilo ici kazali nzamba lola ya molimo na ye to abatela iso kazape na bomoy yango tolobaka nyonso ke matrice mususu epambola manango moni matrice ya maman na Béatrice Lokilo epambola matala biloke bimisa ebimisa ka basi ya kitoko mibala kitoko do famille ya Béatrice Lokilo bazamonka kitoko bozwa eka babilo toni lelo babi umela femme forte Béatrice Lokilo nzamba lola apambola asalo bolamlo penza journée na yo meka ko enjoy taka ne to tiketi na skaliso to ta Béatrice Lokilo bazwi wapi na kati ya Londres umela alles good so mike bostad joyeux anniversaire ma chérie nzamba lola apambola to sukisi na Béatrice Lokilo un an de plus ba fetaka botiama ba cœur Boutselinga ba j'aime, ba joyeux anniversaire et ça la bien ma casse na madame Béatrice Lokilo. Merci beaucoup to comme na sona suka ndenge na lobaka soki mwana mutazongite to kuta sur lobi pona ko beta masola solo aubergine et les kakate benganga numéro na nga yango les afficher pesa so to ko beta yango so bitanga kombo to kotanga te biso sela ka proverbe 19:20 masola biso ezala rapo sunga na nga na suite ya vie bazwa kama ile mtu za mobali na ndaku na so mukanda tete yama na disolo nzamba lola apambola okoleka bongo te s'abonner na Irene Masiendoki. Elbi. Ya fai. Neni. Moi mke ya nazo luka bata agence oyo ezo bima na GPS. Parce que bangola lokuté leki o biloko ekita na Kinshasa après ki Angola. Ba miyibi. Ya solo wana ya lobana. Angola no express ezaka na simawo. Et puis Antonio Miala mona mbala tellement alika conteneur na biloko na mulai. Mais manga ke na so Antonio Miala. Matako ya to ko ya Angola express ya ngoi. Yango ni ba changer. Et c'est quoi Angola? Luanda siko déjà. Espera, tô vindo buscar. Ba ba katina ndako, bengi na ndako ba ko joa. Ah bon? Oui. Bonjour, la brigne. Aujourd'hui, Nazaru Kenda Sikoyo. Antonio Miala obrigado. Na obrigado kakako. Batu tu ya Angola. Kila mabora osa yenda na partout bosali. Ah oui hein? Agence ya ngoyo Angola Express. Batindilinga kodi ujipa ya mwana nangala brigne na France. Banya poto boluga te tukanisa ki bagence isili biso na Luanda. Otie biloko na yo uzwangu pete. Na zi biloko na nga nyonso yango oyo. Batelenga biloko na ngai na 21 jours kana zwi yango. 21 jours biloko ekoni. 21 jours mwana na ngala bri na tiaki biloko. Tiaka kodi bongele meso mwene. Na sepeli na kei na bango. E na zi biloko na ngai ndenge batiaki yango sans problème. Gostei muito de estar nessa agência Angola Business Express. Recebi as minhas encomendas sem nenhuma anomalia. Esa na rua Jota na Palanca. Kolubaluba bakuwambula ngangu paya mabayu katu kambai. Antonio Miala. Obrigado. De nada.